mingi boye malamu mboka Maroc nasepeli mingi ndenge boye epai na ngai lelo mokolo ya lelo dimanche likambo te mama Bobila Dawa wana ezali mosala na biso tomoni mokanda okomaki journaliste tuya po ete ozali na masolo oyo biso tokoki kosolola na yo yango omoni biso to répondre na invitation opesaki biso. Papa merci mingi nasepeli mpenza moye te mpo namonaki ete ezali na makambo ebele oyo nasengi ete tosolola na bino mpo ete mokili ezali koloba nde makambo oyo ezali yango te yango ete nasepelaki mingi bino boya mpo ete tomeka nano kosolola nano bamakambo mingi oyo elekaki ntango tozalaka na mboka mpo ete bato mingi ntango bokonzi esili toye awa na bamboka bapaya mingi bakomi koloba makambo na ndenge yango te yango ete ngai nasepelaki mingi nalobi ete ezali malamu mingi bino mpe boya po ete ezali na ndeko ya Mobutu moko azali koloba mingi na kombo na ngai na basi bolandaki na ba internet ndeko ya Mobutu babengi kombo na Ngwanda ndenge azali koloba makambo na kombo na ngai yango ete nasepelaki mingi bino mpe boya po ete ngai nakoka koyebisa bino ba verite nyonso oyo elekaki na kati na makambo wana. Merci mama Bobila Dawa en tout cas tosepeli mingi yango wana pe tango tomonaki mokanda na yo to hésitaki te tolobaki ete ifo toya quand même tosolola na yo totuna yo pe bamituna mama Bobila Dawa motuna na biso ya liboso ezali boni santé boni nzoto awa na mboka Maroc esika ovandi kimia ezali mama awa esika nga na vandi kimia ezali likambo moko ezali nango te kasi kaka biso ndenge nazalaki koyebisa yo te ndeko moko na kombo ya Ngwanda ndeko ya Mobutu nde azali kolobaloba yango ete eloko mpenza na bengi bino mpo ete tomeka nanu tosolola ngai mpe nameka koyebisa bino ba verite oyo ezali mpenza makambo ya solo nayebi ete bato mosusu bakokanisa ete oyo ezali liseki ma ezali mpenza ma verite oyo ngai nakoyebisa bino na makambo nyonso tu oyo ezali kolekaka na mboka na biso utakala. Merci mama Bobila Dawa motuna ya liboso eloko nini yo ozali ko reprocher na Ngwanda parce que Ngwanda alobaki makambo oyo etali mboka pe pona ye alobaki ete ezali ba verite na makambo oyo elekaki na kati na mboka mais eloko nini ezali kosala ke yo ozali ko reprocher na Ngwanda lelo po loba ete Ngwanda makambo nyonso alobi ya kosi eloko nini ezali kolakisa ezali kotalisa yo ke na nyonso tu makambo oyo Ngwanda azali koloba ezali ya lokuta. Papa journaliste ya solo mingi merci na sepeli pona motuna na yo bato mingi lelo bakomona ete oyo nyonso Ngwanda akoloba ezali makambo ya solo Ngwanda akozwa makambo ezali ya solo pe abakisi na oyo mingi ya lokuta oyo ye moko azali kokanisa na motuna ye nazali koyebisa yo likambo ya solo papa journaliste omoni ngai mama Bobila Dawa ngai na vadia na Maroko na bandaki komona kaka makambo ebele ezali kolobama ezali kobima kaka na monoko ya Ngwanda na babuku na ye azali komaka ngai nazwi ba raporo mingi mpona tata wana me ngai nayebi tata wana malamu mingi nayebi mingi mpona tata wana yango nalobaki ete soki ngai nafungoli monoko na bato oyo bazali kobenga ye pastere bazali kokende kuna azali kotia bango maboko pe azali kolobaka baprofesi mpona bato wana ngai nalobaki soki ngai nafungoli monoko bato wana na banzi mingi bakosumba na bilamba pe bakokamwa bakondima teke wana nde ezali pastere na bango moto asalama makambo wana yango nazali koyebisa yo te papa journaliste mingi makambo oyo Ngwanda azali koloba ezali ya solo te ezali kaka lokuta na lokuta azali koluka kaka nini mpona kosangisa bato mpo ete ya zonga lisusu na bokonzi na Congo papa journaliste bokonzi yango azali koluka mbula boni ye asalaka kuna na Congo eloko nini ya malonga oyo Ngwanda atiki na mboka wana natiki na koloba nano mpona Kinshasa te papa journaliste me totala nano na Equateur esika biso bana mboka touti totala nano ntango mosusu bakoloba ete ngai mpe nazalaki mwasi ya mokonzi eloko nini nasali na mboka me ngai nazalaki mwasi ya mokonzi bango nde bazalaki bato bazalaki kozwa decision mpona mboka totala nano na Equateur ezali ta na nzela te bato bazali komela mai ya mabulu bato bayebi ata mituka te yebisa ngai nano Ngwanda eloko nini ye akoki koyebisa lelo na peuple congolais ngai
nazali mwasi oyo babalaki na kati na libala mokonzi abali ngai ya mboka wana nayaki kokuta mokonzi wana deja ye azwaka mboka depuis kala aye kobala ngai nde kobala yango sikoyo soki lelo Ngwanda alobi ete ngai nazali mabe yebisa ngai nano eloko nini ya mabe oyo ngai nazali na kati na mboka wana mpo ngai nazalaki na liloba te oyo ekokaki koboma Kongo tina ndenge Kongo ekomaki boye ngai nazalaki na liloba moko te makambo nyonso tu oyo ya malamu te poto ya mabe ezalaki kaka bango moko nde ye na ndeko na ye nde bazalaki surtout ye Ngwanda wana nde moto azalaki kozwa mibeko akoya azalaki okomona kozwa pepo butu ye wana na Guadolite akoya koloba kaka makambo ya lokuta makambo ezalaki kaka kokabola bagenero general boye alobi boye mpona general boye alobi boye koyebisa Mobutu mpona kotia bango songisongi ye nde moto asalaki makambo mpenza ya mabe mingi na Kongo wana me bato bazalaki koyeba ye te bato bazalaki kokanisa ete Kongo ezalaki kotambola bato mosusu nde boyokani ezalaki te soki boyokani ezalaki te ezala na arme ezala na bato ya misala Ngwanda nde moto azalaki kosala nyonso potopoto wana mpo bamakambo oyo nyonso babandaki kosolola na Mobutu ngai nazali mwasi na ye mpe Mobutu azalaki koyebisa ngai Mama Bubila Dawa tolingi toyeba bamakambo yango neti ezalaki nini par exemple nakopesa bino exemple moko na makambo na oyo nayokaki Ngwanda alobaki na interview na ye alobi nini ono ye azali ayaki awa na poto akei na babiblioteke mpona kosala barecherche koyeba ndenge nini Lumumba akufaki Ngwanda mponi lokuta boye ngai mokolo nyonso nazalaki komona ntango ye Ngwanda abandaki koya na Guadolite wana okomona bavandi ye na ndeko na ye babandaki kovanda mingi na payote okomona bakosolola masolo akala Ngwanda akoyebi Mobutu akoyebisa ye ndenge nini bamakambo elekaki ndenge nini Lumumba akufaki na ndenge nini baitilizaka ye na ndenge babelge basalaka Mobutu akoyebisa ye bongo lelo Ngwanda moni peuple zoba po aloba ete aye na poto aye kosala barecherche nini yango Ngwanda ye aye kosala na poto awa boyebisa ngai nano recherche nini depuis kala Ngwanda afandi na bokonzi asalaka recherche ya liwa ya Lumumba te kaka ntango nde balandi ye na Kabila Mbango akimia na poto nde eloko akosala eza te yango nde alobi akomi kosala barecherche mpona nini lokuta ya boye Ngwanda kola papa kola tika lokuta na libandi monile na moto mpe makambo elengi te lokola mwana moke likambo nini boye Ngwanda Obisonyo sona bilere boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obisonyo sona bilere boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Ezali na ndenge na yo mwani ya Matonge, maison de passage na biso ya Ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé, maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme koyamba bapaya na yo na kati, comme koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala.
na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.